Peniel a zongi na Mike Kalambayi. Moto ya ndem DGT mafuta sikizali nga bino la grande dame menza mama na papa mbolanga bino toujours na cadre actualité bandeko babolingo toye lisusu awa na lisolo ya Peniel. Qu'est-ce qui se passe les amis? C'était hier et réseaux sociaux ningani Peniel aiko koma na statut na ye ya TikTok na kombo azongeli kombo ya papa bana ye Kalambayi bandeko etumbi zamba yango omoni ba réaction de gauche à droite oboyoki ayoka na azoloba na ebandeli wana Patrick Igor bato bayebi Patrick Igor. Personnellement je suis pas d'accord avec lui et naza ata na esengo moko te ya bapropos na ye. En tout cas soki Mike Kalambayi akoyoka naza sire certain komona koyoka intervention ya Patrick Igor so akopekisa ye ozala malamu mingi parce que Peniel a mama bana moi minimum ya respect ata soki asepelaki te ndenge Peniel atie azongeli kombo ya Kalambayi akoya kobimisa bapropos oyo abimisi wana te kotraite de folle kofinge moto mutu eza pasi bandeko avant nakoma wana nameka expliquer qu'est-ce qui s'est passé bolimbisa. J'avais anticipé un peu. Peniel aya akomi na statut na ye Peniel Kalambayi bato bayebi ke Peniel na Mike bakabwana komo leza ensemble sikoyo ezongi su Kalambayi ndeni bino boyebi kongola lingama ambo boy eyindi bato basali yango ba émission bato pe bazaka rapide ba capturer juste quelque temps après alongoli yango mais esali mama na ba vie connaissant Peniel aza makasi na buzz toyebi plus ou moins 3 mois passés Peniel asalaki vidéo moko boazo simba lobo mwana mobali moko boazo caresse yango atia yango na elongi mais mwana mobali wana elongi abombaki et bata ba problème bazwaki image wana bazwi na elongi ya Mike Kalambayi batie mopa pembeni ndenge Mike Kalambayi aza kobebisa elongi ndenge Peniel abandaki kosimba. En tout cas esekisaki ekendaki viral. En fait connaissant Peniel toyebi que c'est une personne où a beau créer buzz. Moi je crois que asali na mpona buzz. Pourquoi? Parce que déjà toyebi que Peniel ayoka na sauter. Ouais, toyebi que Peniel na réseaux sociaux en tout cas actualité n'est à la sauter. C'est qu'une bonne chose. C'est vrai na masolo succès et tout le monde a que no succès s'il mais c'est un peu ça en fait. Pour na kibonzambe un moment il faut se cacher. Quand on a une émission récemment en disant que notre sœur s'est réellement convertie, a bon le pendant monter ma solo. Et on va moni boyo ka sous Peniel te. A créé certainement buzz. Créé na buzz et a zongisa moi visibilité ba audience ba buzz ndenge ezala kaka ou encore asaneka makelele kwa na cadre amusement et makambo. Et so akomi Peniel Kalambayi nde yango il faut bato baya kofinga. Réaction à Patrick Igor personnellement j'ai pas aimé. Patrick Igor pour na bato bayebi ete ke Igor Patrick Igor c'est juste un frère congolais. Ouais, parce que bato belé lelo na ba Congo basala ba kombo ba s'imposa ba yebani non pas parce qu'ils sont quelque chose ou encore ils ont quelque chose, c'est juste parce que à cause ka ya oya zali aneka moto et puis na ba bêtise na ya salaka et sala ke bato bayeba ye netiye bato bayebi plus na bêtise. Igor azali pedula nde tolobaka eza na yo bomba te
bato nyonso bayebi na bango yango. Donc s'attaquer boyoki s'attaquer na Peniel, s'acharner boyoki s'acharner na Peniel wana ezali ya zuwa. Ezali ya zuwa parce que Igor alinga Mike Kalambai. Bato belé bayebi makambo na lobo. Bato belé bayebi makambo. C'est vrai, bato mosusu baloba bon ebima bato mosusu te mais ebima du genre neti que non. Idole na ye. Bon quand des bato mosusu za idole na ngai songolo Mike. Michael Jackson siko ye idole ne za passer Mike. Ebima na imaginer ta idole. Mais na vrai sens ya ma solo eza penza que non alingaka Mike. Azala amoureux ya Mike Kalambai parce que ya bimana mibale. Ya alinga mibale. Azalaka amoureux ya Mike. Ya li solo lelo te bato belé bayebi yango. Et il y a des gens même bakenda plus loin roloba que non babima moi c'est na mobile. Il y a des gens qui ont dit ça. Ngana na ba preuve te na ko confirmer yango te ni ko affirmer yango mais ya babilo ko lobama bato baza na réseaux sociaux bayebi makambo na loba. Et non babimaka bango mibale. Mais ce qui est vrai Igor alinga Mike ya bat bayebi izatenga na créer na fondé non alinga ke penza. Do yango so bo zongeli susu réaction na yo na bo mona penza que non il y a quelque chose qui ne va pas. Capo Peniel ache Peniel Kalambai. C'est vrai peut-être oko sepelate ndenge Peniel asalaka pour le lazo ngela komba Mike mais c'est pas de la sorte. Au traité de folle ko finga aza mama ya bana ya Mike. Minimum à respect. Aza mama ya bana Mike. Donc soki passé à Mike Kalambai Rolanda intervention à Igor en tout cas ngana ko senga na ye abenga Patrick aloba na ye que s'il te plaît kozongela so eloko wana te ko finga Peniel te mama bana ngai. Ouais. Soit au salon aux malamu mais est-ce qu'au salon si lui-même au ça donc quand il y a les réseaux sociaux pour cracher sur Peniel pour na mambo Peniel la salade est dans d'accord te et à loba babilo mususu oyo akoloba te sepelisa bato te. Est-ce qu'au salon à moins que peut-être à reconnaître parce que toi bato on peut fauter un moment toko péter mais après réaliser que non c'était pas bon. Ce Peniel les anaka c'est bien. Mais ce pendant rotika on kan ndengona kito côté parce que bana ana actuellement ba ovanda na ye ba bana ye bana na ba kokola lobi ba mona biloko boy déjà kuto moko oya déjà ba je crois OK ba 10 ans akomona eloko oyo c'est vrai peut-être ba kota réseaux sociaux ba congolais te mais ba kokola ka mutu moko boy afingeli ba mama na bango ata so mama ngo za mutali boma ya solo mais non mama batu aza mama batu. Ye Igor soki mama bota ya ata l'air na fulu ata salaki nini bêtise nini yako telema ko finga na modèle abo ngana sepeli na yango te na sepeli na ngo ata mokete. Donc c'est que to ko retenir na likambo eza que bato ba bi Peniel ba bi ke Peniel aza motobez ça na mo buzz na ye et puis voilà parce que quelque temps après longola yina ngo mais etalamaki tabalo ko talama etalamaki ya blague te. Il y a blague. C'est ça en fait l'actualité. Et abonnez-vous massivement si MDGDT Mafutasika si c'était votre première fois. Moi like, mon commentaire et ça là bien. Et moi conseil à Mukezaka Kebandeko, na vie faut ba ko respecter batu. Hein? On est humain, on peut fauter trop ça en bébé mais tant le bamambo ça la passer parce que bon éducation ezali kambo ya mutombo tosika uta. C'est vrai batu nyonso te à changer pour ayoki conseil mais bon néanmoins il y a quand même na bateau ba zorape conseil de au moins si ndo mobile il faut ba vivre na bateau bibi zolo bateau luka kimi na bateau nyonso ata muto asali o mabeto asali lo mo sepeli na ngote zala na lolenge moko ya ko procéder si il faut agir to intervenir na likambo parce que mabe makasi bien te ya bilo abonné créer ba problème parce que ba vandi et bilo penze zo l'accepte que Peniel la bongoni ya solo eza yango parce que tant azaki Peniel ya liboma oto yebaka wana en tout cas na limite ngeleka 1 heure du temps anaka réagir mais bon nzamba pambola ba batela et nzele ya mulai que Dieu continue à garder sa foi et puis voilà quoi. Tout le monde a que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. De bonnes choses à vous. Je vous aime, merci, au revoir, bye.